Kader bien kazanga zwaki on deni. En tout cas, Papi Kader makamba loba ki akosité. Ozomona yama ofaza mukolo. Obi? Yama yo. Yama ofaza mukolo atika makamba salaka. Yama ozo jouer kizenge za Papi Kader temta. Tinda yo. Ozomona na sali onini. Ona lobi mabe. Na lobi mabe te. Na dota li sabato likamba solo pamela to sala ba ironie te. Omona vi ozamona mobali garder banda ki mwana mobali ozomona makamba bana basi komi lakisa te kene eza bongo osala lokola oleka te nzoka na bela po obina kutu na makini comédie ozomona mozoya kosala ba ironie c'est comme ça de la Bellevue boswana on doit na problème na Bellevue en tout cas félicitations Papi Kader mobali ndazala bongo ozomona mobali azala bongo asala semblant te mobali oye na ye ozomona tango yozo dingo banosaba biloko moko boloka bo mibimiso nde bino ba mosantu on dirait bino Papi Kader bano yaka na recadrage ozomona alors malokuta te bato wana tout wana Papi Kader a généralisé ba mayele te mais tango yo loba ke yama yotika mutema balobi ke Papi Kader poto ke les grâce à mayonnaise mtajula ke moi si ya eza problème te so zolinga mo faut pas kolanga ni oh boni ba jebo ko olanga pe pa na ngai oh nga pe na bomba na ndako na nga bato batali te ke ne Papi Kader bomba mayonnaise na ndako na olia pe biloko na biso oh ba geni donc comme yo pesa nga moi faut beta nga batala matama po pesa nga moi si o pesa nga moi si na ka bonga boy na yeke ya pesa moi si te eza problème te nga sko na ndimeli Papi Kader ke ye mayonnaise apesa ka moi si nga siko na ndimeli Papi Kader ozomona molala na ndako na nga olata bilamba na nga olata bakechi na nga makambo nyonso nga na tinda oza ville nga na tinda oza kitoko te Papi Kader lobi mamba solo ye to so na ye mabe te na otalisa nde mokili valeur ya bato ozomona na vie kozalaka ingratité na vie kozalaka mbelo ya double face te ozomona bokenda kinga kati bokumisa Bellevue neti bopanse makolo bosanzola ye mpo lelo aza na nzela wana te nzambe asunga makambo mama Denise ezama réaliser nzambe totala bino so boya lisusu ya toro bokobenga ye mama mokonzi bokobenga VIP international la reine mère bokumisa ye basa ba ingrate ozomona boza malamu te lelo kinga kati yango Bellevue longa bokenda yango lisusu vraiment bakenda te botika mwana batavana eda tika ya mayo sila maya ya luka position na yo ya kovanda tika Papi Kader a savre poto Papi Kader temta tinda bo joa beno na tout bakizengi ya Papi Kader efuta omoni yo sokoli oza samo ya Papi Kader pesa makambu ozomona ya Papi Kader efuta na fulo nga yo nga na fulo kindobi kasola ketch ekanga omona yo ya na nini oza eloko ya innovation te kata nina wana ya mayo kata tata nini yango pardon ba innovation ezala te mais Papi Kader atia biloko nde na marché epesa makambo mutu nyonso tu lelo yo nga na tongo mpona fula yo Papi Kader lilie te Papi Kader yo ya na nini okotika biloko mosoko olobaka wana nga nde naza boye pamela nga nde naza boye na vie na nga nazalaka reconnaissante na moto ata apesanga lipa ya pamba ezanga jus ekalmanga ata mwa nzala lanisa mwa ya 50 fois na mela epesanga ata mwa sante ngai na oloba boye tosala semblant te ya bijou oza mokolo ya bijou oza mokolo batanga kombona na kamabuzoba te eza malamu te ozomona kota le mission mucho pasali mucho patika lo finga bijou la reine oui atangi pe kombona ete atikali pe otanga komba bijou la reine obenga mninga ba bureau de est-ce que état da mabato yo yelaki muchopi muchopa yebi bango vraiment ya so basali muninga mabe muni muchopa moi si bingambe wana bayaki wana au défendre na mais muchopi pa lobia matali kola boyo matali inga muchopa zela loba oui ya loba yaki ndenga bien ayaki po basolola tant muninga lobi ke na opesa répétition mata oboki ko mata pona nini lelo mutu a filmer muchopi po tamba na video yelonga muchopi nga na loba loso muchopi azui likambo ya bijou la reine oluka mutu mususu te po mutu a menacé déjà muchopi oya memeli muchopi bana mibali 4 eza bijou la reine ozomona eloko biso ni tout osala sembla asala mamepela bongo te akanisa mamepela te te emona ni vraiment eza yo oza mutema mabe oza très maligne
Osomona na pesi vraiment o titiraison makambo mama pe na loba. Na ba mafinga nyonso ba fingia lelo bazongi na bango bien muchopi asali nini po bakanga muchopi. Oh muchopi osala ni yo bien ngote batuni to bazala pembe na belle vie bazala ka maltraité. Yo bien ngote. Lela ako maltraité muchopi po muchopi aleka une émission mira. Muchopi abo po kotanga kombo na yo. Abona ye. Atangi pe kombo na yo te. Ba poser question abona ye kotanga kombo. Kadeng na tangi kombo na to yango suife. Yo ndingani muchopi atanga kombo na personne makambo te. Osomona yo zamda bifuka mafuka makendo ka pesa bafuka mitso susu tika muchopi kimia. Osomona esa ya pesa mazamtani. Alamta bifuka bifuka. Ya fuka mapapa. Afuka mapamba. Afuka place oya Monique ba ofuka misaye acha maboko likolo atika muchopi kimia. Vraiment. Ora leza solide ko sala pe crise komona ka eza mutema mabe yo kanzi wani atwana zwaki combien ye bakosa yeka na ba $50 ba tizaka pa kanzi pe na combien na $20 c'est $30 ah ba tizaka ye ko utiliser pa nani nana tizaki tika mama mais ça passe bango na bango artiste ali roto balinga na raté belle vie kutu muta changer théâtre le ba comment finga belle vie oh belle vie muta changer théâtre à côté si le coca na théâtre belle va côté si chips na théâtre le ba comment finga belle oh belle va côté si pomme na théâtre belle va côté si boutique d'habillement belle va côté si nini oh nini supermarché au monde le va comment finga belle vie bon muchopi bon ça muchopi ni ba truquer ka muchopi après muchopi benga bana ba chaîne te ba tourner oyo bino tourner te na benga la chaîne ngaposani le ba ko menacer muchopi tant ba lobake ba comédien nyonso ba jouer na Bella belle vie quand comme ça ba on ba bien privé alimo comme ça fait muchopi bien privé en ça ba on ou comment oh bon ça va comme ba bien privé à madame Bellevie et si bango wa plutôt sali bango passe wapi mais non pas mena ça la ba semblanté Bellevie a kokoza na bien privé mon côté ago comme ça acteur ou actrice mon côté bien privé na ye ozomona bon le so Bellevie on pas bika ngana za bona lembi na ngakasi ozomona ba carrière na bango suka wa na page nani news des stars yango ba komi okokolo ba le news Batel ici la poison. Na bata Bellevie. Na mboko aussi la sani. Obi? Yebsanga na mboko aussi la sani. Si la na nino ba côté le poison. Oh. Si la za mutuka te. Si o ta mutuka ba oui to pese mutuka. To zupenda ku to pesi. Si ko ba côté le poison le lo ni c'est la jet privé. Vraiment. Pour battre la si la poison. Na za ko envier na kende kuna na nini et pas il y a Janet Jackson États-Unis donc abulata bien Michael Jackson voilà ozomona so rappelle singa ite na télé poison na télé aussi la poison c'est la nani oh toi ndemo bisonyo tout dola ta ka Turquie toi bisonyo tout kangi njoto kana tirka voilà siko aussi la télé poison c'est la nani na mboko asani film negi to aussi la kuma ba télé poison o ba ko yokele en asani film boniko to ça va semblanté batu misusu avec moi li bumu pas signé kaka ba akelo peut-être maman Olive akoti kuna mba ma bino boyo na botisi bon tu la sila pour la o eza mabe parce que eza vie ya mutu koloba na niveau na okoma bazwa kize batu directement yango na zolo bate et que outre la famille bota si la liaka na bata famille bota c'est ça si la apesa na bota na bata famille bota atala souk sa rétroviseur bato azana bango si la fan azara na bata tendresse bata haine OK avant na ba yagola bata keto yagola zo tonga sila yagola okomi yoka ba voice neza otonga sila kaba na loba na yo yagola okomi yoka ya na zo zela batindela ngango na oyebisa yo yagola place ovandaki nengo tonga sila kaba te ba voice neza yagola okomi yoka omoni yo okomi yoka okosutuka te ngane ta baninga te ngane tokosa baje wana te abana tonga mama bangano na tonga Bellevie aya na voice nga tonga Bellevie te mais ya yesu ko akomi yoka ozomona nazoloba na yo mutu aza nango eza chacha alobi kuna nani oyo mutu yango tobondeli ya mpe bisa bito mpe ya $20 ngai na tie da $10 chine pa ya $10 yakola akomi yoka yakola oyoka gu zelo oyo omiyoka na loba na yo
ozomona siko osila baotie le poison nazonga nona étape wana osila baotie le poison etake kisila saa nini na mboko osila na nini ya talon Turquie dit na Turquie ndenge atie le poison oh mais non basalaka moto asalaka makambo ya makasi moto azokoma nayebi ke sila aza adversaire ya Belleville ozomona Belleville akotiela sila poison soki akokoma asalaka bafilme eleka ya Belleville Belleville akange kati banda lotikinga kati makolo te mokolo ozwa makambo nakofilika to tina moto ya kutu ya bango ya bino na oya te ya bino neti bamelina o bato na ba-SB bakufela bandeko sila ya Maman Marie-Hélène akufela mwana sila ya lelaka na bandeko na yo ozomona kabolaka mawa na bato vie sila so oyebi ngonga te oyebi mokolo te mokolo ke kwelelo oyebi te ozalaki na poma papa tane baninga bakomede balalisaka yo osola kuna peshanga te me peshanga ya na yo alela no papa ensemble est-ce que yo ozonisa ya baninga ba hypocrite yakazanga tokomi na bino na honneur nyonso na honneur nyonso tout et puis merci na ba comédien na ba présence na ba comédien o bayaki kolela ba kosala matalana te en tout cas ba félicitations na bino ya pas César kaka ke muto mona na na bino tia likolo na kola pe vanda bien na bomba boye mais yo ton bongisa yo mokoti Tiens. Voilà, bonjour, bonsoir, babone na biso nyonso yakilelo na Faustin Ngombo télévision quand de to esabino musalande elenga kabiso liboso na bino lelo to elisusu. C'est bien moi votre humble servante, femme ce matin de autrement dire la star maman qui famille Gota, la fille qui dérange, défenseur ya Sir ya Belleville Kandi la patronne qui est poutine de l'écriture, maman komi lisusu, maman komi biso leçon morale en tout cas film waouh. Donc consommer Ngobota déjà présence ya papa biso elombe sukari, ezana film vraiment. Vous consommer film pas boyebi ke quand to ya lo ba ke to défendre ka Belleville, to défendre Belleville Kandi, to défendre ba valeur ezana ka Belleville Kandi comme leçon morale oyo a comme la biso donc il na bela production donc ko consommer film na biso en tout cas bon liker bon s'abonner bon partager pe ba film na biso vraiment et ko ça la biso bien makasi ba meilleure vie na famille Bota Mobimba meilleure vie na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Djema la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris Natacha Golo la patronne je te salue aussi papa ça mon concours le nécessaire ma chérie Jeanne Ngoso na kati ya France wana bambo tene belé Nicole Makal moi c'est bébé je te salue aussi en tout cas le long na plateau na ngana zanga mon côté na zana mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca zanga na joyeux moi kala en tout cas na ngaki na joyeux lelo to mikamo ko solo makamyo so ozo de kan internet et donc so ko za parole mona ngai fongole na plateau na yamba Bianca zanga mwana suka famille Bota Bianca bonjour, bonne santé. Ngolo tata. Molimo mo santo. Bianca tiko sa nga boy poani loko yena ona catholique. Pe ya mwana. Amen. OK. Na bien Dieu fait grâce na ngolo nzambe malgré tout moi ba shipper ba ngande ti ba shipenga mais Dieu fait grâce ba kanisa so ba yibi téléphone de ba katinga musala kozala bien na batu koyebo solola en tout cas Dieu m'a fait grâce malgré tout na moi ou mais c'est aussi maintenant chaîne Zonga vraiment ça va par la grâce de Dieu. Merci beaucoup na Poutine de l'écriture Belleville télévision maman Moro Tara Goshi VIP international la reine mère maman Mokonzi babi vraiment filmer na biso yango wana za na kati ya Bella et to consommer les leçons morales yango wana vraiment za na Bella yo non to zuta on la premier épisode deuxième épisode pour le troisième épisode na biso kota en tout cas kota na Bella ko yana pas mona suka te na opekisa bino kota la filmer na ngate na bo soke mission na ngate na oui, banana on a bela. Et si tu as besoin de tout ce que nous écoutons, chaîne à référence, qui est bela.
T'as la film, commenter, liker, partager, s'abonner et ça biso bien. Parce que toi, on est là qu'on peut se madame Belleville Ngana yo. Oh, tout ça non ka to tcha lo koloto. Ya biso na kacha bela et ça la bien vraiment. Ba merveille ngana pesi na donc on laisse nzamba vers ça c'est. Odette Lessa, maman à Luciline. Merci à toi, Niki Lessa, Mifi Lessa, Motema, ya Papi. Merci à Richard Lessa, ya Majos Lessa, ya Dodo Lessa. Merci à Irène Kialuta et Motema Richard. Merci à Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, maman française, Jocelyne Kialuta, maman française et Adajo Lubanzajo, Turquie Luanda, Turquie Paris, mère agence, c'est pas Wapi Rose Megazali. Patricia Branco, Bibi Chumussomba, mère Venayo, ma mère Venangana Pessina, le pichou du foie na mignon noble, le roi célèbre Christian Ngoma. Et merci na mamita Dina de Belgique, ba merveille na la grande H, merveille na la maman chérie à moi si, merveille na maman José Lussadissou, maman Chantal Mukendi, maman Claudine Bokatola et merci à maman Ewin, maman Niba Super, maman Ningo Yamputu, merci beaucoup na maman Gina Mabiala, maman Gina Mabiala, merci beaucoup pour nos commentaires et merci beaucoup na Duchesse Evelyne Tunani yango wana mauvais propre, babi meilleur chauffeur na Katia Paris, papa français. Hein? Chauffeur même ta somba le pont na ba Paris babi Blaise Mokabi yo bien boy bazuwa pivier Blaise Mokabi muta otinda 50 parfait na mutu moko abi petit bon anu eza maboko na yo donc eza na maboko na ngai il faut fêter bien il faut lire bien via batu ya trésor vraiment vie merci beaucoup vient na ngai Blaise Mokabi pamela faut boka vient na biso na Blaise Mokabi parce que via za la Kinshasa déjà ebo solo en tout cas pamela matondo merci na notre zolo papa na Victoria babi monastar azastar merci na tonton Aris Deyo Dadju et ba question yo biano ya. Voilà, merci beaucoup. Bien Kazanga, car on a eu la question, on a réponse. Leçon morale, les de bas, leçon morale, déjà la première épisode, comme on a fait présence, il y a papa Nabiso, et l'ombe na film Nabiso. Vraiment, la leçon morale, on a déjà posé l'ombe na bureau, on a moni papa Serge, on a moni papa JR, on a moni Ronel Kossi et puis na moni na kombo de Kimi nous on a biso wana mususu na moni pe na kati ya leçon morale na moni kuna Davina Apwa na vini mobile ndenge bazondo wana kuna donc ils a vraiment facilité et puis na moni Daily na tonton Patrick ndenge vraiment bazar donc en tout cas non c'est ngaka to consommer film parce que film na biso za kitoko le troisième épisode des okota koyela nga na commentaire teke boy na boy te na lingi na ngai te kota na bela keta film na boy film émission na nga soki ebeta 3 vies j'accepte beta 3 vies biso ni à tout na bela production pardon na bona ngai to keto consommer film na biso et ça la biso vraiment bien. OK, merci beaucoup bien Kazanga actualité benga ki biso ebele ozaki vraiment na plateau te ozaki temps ya ko ça la émission vraiment parce que bayiba ki au téléphone ya Kazanga makambo ki ebele na YouTube vraiment la sortie médiatique et bimé belé les lots qui mutu aye alobi makambo na yo yibike ezo s'engager ka ye ezo lata batu ntoto bwani to moni demer asala ki émission na ye o ezaki na monde normal la tanga ki komba mutu te mais to moni batu baye ebele ba ko bimisala bambongo ba pesa bango pour ba contribution mabala ngako to soki balobi ba bimisa bambongo ba contribution mabala baba na mbongo tendresse azo garantie obi bazongi na mbongo garantie ya tendresse bazongi simbongo ya Victorine bazongi simbongo ba kiti bazongi simbongo ba provision ya saki ya semoule na saki ya loso ekota pa tendresse bazongi si bambongo nyonso tendresse asala ba anniversaire wa alisa bat ba makila et puis ba kozongi sambongo Miss Lolo azwaka wa sala belle vie na moni vraiment kozande ko na ngai Miss Lolo azongisi et puis ba kozongi sambongo nyonso tout vesi là ça zo ya ba tournage wa lobaka mona mukenya lo tete na ye et ba bengi sous Sainte Thérèse ayi kozongi sambongo wa loba masha mumenu après ba kozukisa na mania so ina bambongo na te zongi te mana vanda na mbongo wana il faut ba non mbongo baba ina autorité morale na bango na yebiso ba tunde bazanga kotangela bango baba ina na sila zongi mbongo abenga mwana mukenya lo tete na ye azongisa casting te faut ya jouer ta pour pesa mbongo abando zongisa baba na mama Thérèse wa loba masha mumenu azongisi mbongo ba ye pa nani tendresse ba ina mbongo zuma balela mwasi na ye ozomona bakangisi bambongo wani ya ba Miss Lolo bakangisa ba ko suka muta suka ulia mbongo na bazi mbongo mura bakeno bendele mai tango koko na ba lelaka mura bazi mbongo yo o ba futelaka ba resi na parquet kalamu
pas que ne présente tant avelaka mwana batamukie na tant avelaka mwana batamukie bake bazimbongo wana o belva futaka basangisi na mbongo yo o bapesaka ya nani ya malika eza combien voilà mwana mwa buviolaki ya mwasi to ya mobali siko bazimbongo wana ya mobali siko bazimba mbongo wana to na basangisi yango bazongisi yango oyo opesa ngi bana ngai pona ntima bino mabino mabata tembe bino bato bozwaka mbongo te bino bato bozongisa bino nyonso bosangana bolukana bosupene kumani ndenga lobake la patronne atike critique na défaut azwaka mbongo bolukani bino nyonso to apo bozimbo ngana bobengi nga na eko zona zongisa ona bela la patronne na to simba mbongo salite wana te sila sa bimisa pesa bino lelo ne boki gubo zongisa pato baloba bango ba baloba bango te il faut sila na mta banda autorité morale a bandi ko zongisa mbongo abengaka mwana mke ya lotete na ye to sa ndeni na bino sortie médiatique ya Papi Kader bien kazanga zwaki on ndeni. En tout cas, Papi Kader makamba loba ki akosite. Ozomona yama ofaza mukolo. Yama yo. Yama ofaza mukolo atika makamba salaka. Yama ozo jouer kizenge za Papi Kader tentati. Na yo. Ozomona nasali onini. Ona lobi mabe. Na lobi mabe te. Na dota di sabato likamba solo pa mela to sala ba ironité. Omona vi ozomona mobali garder banda ki mwana mobali ozomona makamba bana basi komi la kisate kene za bongo osala lokola oleka te nzoka na bela po obina kutu na makini comédie ozomona mozoya ko sala ba ironie c'est comme ça de la Bellevue boswana on doza na problème na Bellevue en tout cas félicitations Papi Kader mobali ndazala bongo ozomona mobali azala bongo sala rassemblant te mobali oye na ye ozomona tango yozo ningo ba no saba biloko moko boloka bo mibi miso de bino ba mo santu on dirait bino Papi Kader ba no yaka na recadrage ozomona alors ma lokuta te ba to ana tout ana Papi Kader a généraliser ba ma yele te mais tango yo loba ke ya ma batika mutema ba lobi ke Papi Kader poto ke les grâce à mayonnaise ndajula ke moi si ya eza problème te so zenga mo faut pas ko langa ni oh boni ba jebo ko olanga pe pa nanga ti oh ngape na bomba na ndaku nanga bato batali te ke ne Papi Kader bomba mayonnaise na ndaku na olia pe biloko na biso oh ba geni donc comme yo pesa nga moi faut betanga batana matama po pesa nga moi si o pesa nga moi si na ka bonga boy na yeke pesa moi si eza problème te nga sko na ndimeli Papi Kader ke ya mayonnaise apesa ka moi si nga sko na ndimeli Papi Kader ozomona molala na ndaku nanga olata bilamba nanga olata bakechi nanga makambo nyonso ngana tinda za ville ngana tinda za kitoko te Papi Kader le mamba solo to so ba kasi na mabete na otalisa nde mokili valeur ya bato ozomona na vie kozala ingratité na vie kozala mbelo à double face te ozomona bokena kinga kati bokumisa Bellevue neti bo penser makolo bo sanzola e po lela za nzela na te nzamba sunga makamba mama Denise za ma réaliser nzambe totala bino se boya lisu ya to boko benga e mama mokonzi boko benga VIP international la reine mère bokumisa ye basa ba ingrate ozomona boza malamu te lelo kinga kati yango belva longa bokenda yango lisusu bakenda te botika mwana batavanda eza tika yama yo silama yaya luka position na yo ya kovanda tika Papi Kader asavre poto Papi Kader temta tinda bojoa beno na tout bakizengi ya Papi Kader efuta omoni yo sokoli oza samo ya Papi Kader pesa makambu ozomona ya Papi Kader efuta na fulo nga yo nga na fulo kindobi kasola ketch ekanga omona yo yana nini oza eloko ya innovation te kata nini yango ya mayo kata tata nini yango pardon ba innovation ezala te mais Papi Kader atia biloko nde na marché epesa makambo mutu nyonso tu lelo yo nga na ntongo mpona fula yo Papi Kader lilie te Papi Kader yo yana nini okotikala biloko mosoko olobaka wana nga nde naza boye pamela nga nde naza boye na vie nanga nazaka reconnaissante na moto ata pesanga lipa ya pamba ezanga jus ekalmanga ata mwa nzala la ntama ya 50 fois la mela epesanga ata mwa santé malgré tout pota libumu participer kaka na santé na yo na santé nanga voilà ozomona poti osala bilo musu bosala kana yama oza mukolo koya na TV te ke koloba ba n'importe quoi te po Papi Kader ya na TV loba kete biso to koloba po vana ndako Papi Kader Papi Kader akena pota tikelo la batikelo oketch ofinga sko Papi Kader nani opesa moi si oui moi salula Papi Kader pa boga bon moi ça m'a montré entendre Bianca Zanga maman eba question nga ba réponse ya Bianca Zanga ba comprendre Bianca Zanga lelo to moni Ethiopie ya menacé o ba ko moyela eti na place ya répétition na ba linga ne ba comédien to lo ba ke to sa ba guerre isa loyal ba comédien bo sa musana bien comédie ba journaliste ba sa musana ba ki journaliste mais ba comédien mingi ba komi ba porte-parole ba comédien belé ba komi ba chroniqueur na ba chroniqueuse lelo mucho par exemple menacé ba ko yele ba bureau de to moni pa ya collègue na ya yeli en personne mucho pa boyo kitana c'est so ba kitaki makambo lingo ya mususu ngo lo banini ngai na lo ba boye to sala rassemblement te ya bijou za mukolo ya bijou oza mukolo batanga kombona na mabuzo ba te za malamu te
ozomona kota les missions mucho pasali mucho patika lo finga bijou la reine oui atangi pe kombo na atira pe otanga komba bijou la reine obenga mninga ba bureau de est-ce que état dans ma bateau yo yela ki muchopi muchopa yebi bango vraiment ya so basali mninga mabe muni muchopa mo mwasi bingambe wana bayaki wana au défendre na mais muchopi pas lo bien matali kola boyo matali inga muchopa zana loba oui ya loba yaki na ndenga bien ayaki po basolola tant muninga lobi ke na opesa répétition mata oboki ko mata pona nini lelo mutu a filmer muchopi po tamba na video yelonga muchopi ngana loba loso muchopi azwi likambo ya bijou la reine o likambo mususu te o mutu a menacé déjà muchopi oya memeli muchopi bana mibali 4 eza bijou la reine ozomona eloko biso ne tout sala sembla asala mamepela bongo te akanisa mamepela te te mona ni vraiment eza yo oza mutema oza très maligne osomona na pesi vraiment o titiraison makambo mama pe na loba na ba mafinga nyoso bafingia wa lelo bazongi na bango bien muchopa sali nini po bakanga muchopi muchopa sala ni yo bien ngote batuni to bazala pembe la belle vie bazala ka maltraité yo bien ngote lelo ako maltraité muchopi po muchopa aleka une émission mira muchopi abopo kotanga kombo na yo abona ye atangi pe kombo na yo te ba poser question abona ye kotanga kombo ka ndenge ndatangi kombo na to yango suefe yo ndingani muchopa tanga kombo na peso makambo te osomona yo zamta bifuka mafuka makendo ka pesa mafuka misoso tika muchopi kimia osomona esa za mtani alafu bifuka yafuka mapamba azuka place oya monike ba ofuka misaye acha maboko likolo atika muchopi kimia ozomona muninga opesa répéter muninga kuna kanisi kuna kola c'est comme si oyo kotika contribution ya matanga aboye bisa ya bijou amata likolo ya opesa ngambongo likolo ngana eli matanga te ngane na ye nini akitaka na se wana ya so yeba na mwa capitaine moko comme moi lokoi ba na président de la république boza bokoma pe balolendo ya bino pardon badi omona ngelo kona oloba kaka batika muchopa sala nini muchopi te sikona eza bongo deux fois bacha bino na sai na muchopi kasi olobi orankine sila bacha bongo na sel bamba lipwani ba tourner asana po kasi tembe sila loka la police ngamoko IGF na kangi bango na ti bona scène allez action jouer sikoto tala nana ko kosola nana ko jouer ba tona te ke bango pe ke mabe okina ko bengela baninga la police boye soki nani moral eza solide ko sala pe crise ko mona ka eza mutema mabe yo kanzi wani atwana zwaki combien yeba kosa yeka na ba $50 ba utilisaka pas quantité pe na combien na $20 c'est $30 ba utilisaka yeko utiliser pas nani nana utilisaka ki tika mama mais ça passe bango na bango artiste ali balingana raté belle vie tout muta changer théâtre là comment faire la belle vie belle vie muta changer théâtre à côté ici de l'eau na théâtre belle va côté ici chips na théâtre là comment faire la belle vie belle va côté ici pomme na théâtre belle va côté ici boutique d'habillement belle va côté ici nini supermarché au monde le va comment faire la belle vie bon muchopi bon ça muchopi ni ba triquer ka muchopi après muchopi benga bana ba chaîne te ba oyo bino tourner te na benga la chaîne ngapo sana le va comment menacer muchopi ta ba loba ke ba comédien nyo so ba jouer na Bella belle vie quand comme ça ba bien privé aliment comme ça fait muchopi bien privé envoyer ça ba ou comment boso ba comme boso ba bien privé à madame Bellevie et si bango wa plutôt sali bango passe wapi mais non pas mena ça va semblanté Bellevie a koza na bien privé mon côté a comme ça acteur ou actrice mon côté bien privé na ye ozomona bon le so Bellevie on pas biganga na za bona lembi na ngakasi ozomona ba carrière na bango na pe mananga pe ba bien placé retourner ba place nyonso tout ya kozana bango na beaucoup plus ba okela ka Bellevie keto parce que Bella nini industrie ya cinéma ozomona mutu tout arrivera ka Bella dans ce qui au jouer le dozo au jouer te au jouer pas madina no jouer te au jouer na SB au jouer te mais ceux qui no jouer kana Bella no jouer o tika pe Belle va na eko on se montre ba te Bella ba que jouer na bango esa elo côté et qu'il y a problème te point mais c'est quand jouer na Bella te boti en pour la ni vraiment Bianca Zanga na lingina poser une question mais tout temps un message oyo na moni on a page ya News des Stars oyo ya papa biso Zoro Mabiala mutu aza coordonnatrice nango eza Marie-Laure Mwaka oto yeli ke page ya munene ba page na biso ba page ba congolais na ba congolais page ya munene za News des Stars mais comment c'est possible ko koma message ya boye bacheli si la poison et wuti na ngambu ya Bellevue wana comment Zoro Mabiala selon ba journaliste ya Sila yango papa Zoro Mabiala na page nani News des Stars yango bakomi okoko loba chez le news bacheli si la poison na bata Bellevue na mboko si la sani yebsanga na mboko si la sani si la nino bakoti le poison si la za mutuka te so ta mutuka ba oui to pese mutuka to zupe ndako to pesi siko ba le poison de l'eau ni si la za jet privé vraiment pour bachela si la poison na za convier na kende kuna na nini
et pas il y a Janet Jackson États-Unis donc abulata bien Michael Jackson voilà ozomona so rapesi ngai te na tele poison na tele so aussi la poison c'est la nani oh toi ndemo bisonyo to dola taka Turquie toi bisonyo to tokangi njoto kana tirka voilà siko aussi la tele poison c'est la nani na mboko asani film na kitoko aussi la kuma ba ko tele poison o ba ko yekele en asani film kitoko ah boniko to ça ba semblant te ba tuni susu avec moi ni bomu pas signer kaka ba akelo l'hôpital maman Olive akoti kuna mba maman bino boyo na botisi ba tele c'est la nani oza mabe parce que eza vie ya mutu koloba na niveau na okoma bazwa kize bato directement yango nazo loba te et que où la famille libota si la nyaka na ba famille libota c'est ça si la après ça na mbota na ba famille libota atala souka rétroviseur bato azana bango si la femme azaka na ba tendresse ba haine OK avant na ba yagola ba keto yagola zo tonga sila yagola okomi yoka ba voice neza otonga sila ka ba na loba na yo yagola okomi yoka ya nazo zela batinde na ngango na oyebisa yo yagola place ovandaki nengo tonga sila ka ba te ba voice neza yagola okomi yoka omoni yo okomi yoka okosutuka te ngane to ba ninga te ngane to kosa ba je wana te aba no tonga mama ba ngano na tonga belvita ya na voice nga tonga belvita mais ya yesu ko akomi yoka ozomona nazoloba na yo mutu aza nango eza chacha alobi kuna nani oyo mutu yango tobondeli ya pia bisa bito pia $20 nga na tiela $10 50 $10 yakola akomi yoka atonga sila kabaka te siko sila tala rétroviseur ya bana oyo oza na bango ntango oyoka voi ya gola ndenge otongo iya kabaka te sila maboko makasi comme dasi tomipesa position moye tochanger sous tes atteints mais alelaka wakasi alelaka balobai minda alobai ke batika mafinga batikela sila kofikilake bato alelaki aotonga lisuma msideni ya alelaki na ndenge asouffrir na mbasi na lokolo ye moko na ndenge asouffrir na makambo na to ye moko aregrete ndenge amipesa position na s biso ayeba ku déjà bandaka na tika na yakola oyoka gu zela oyo omiyoka naloba na yo ozomona siko sila batie le poison nazonga non étape na sila batie le poison etake kisila sani na mboko sila na nini ya restaurant Turquie dina Turquie ndenge na tie le poison oh mais non basalaka moto asalaka makambo ya makasi moto azokoma nayebi ke sila aza adversaire ya belle vie ozomona belle vie akotiela sila poison soki akokoma asalaka bafilme eleka ya belle vie belle vie akange kati banda lotikinga kati makolo atilo poza par rapport à lui azana poso za kana pa bimisaka botauno na miso bato belle va ko bomote yo fo za kana ka belle va beta ka yo belle va la tsana bato ko za zobo ibo komate atilo poza par rapport à ni tala bato na vanda kana bango tala bato no za kana bango kinga kato comme sango lokwa saki no do on est saki no memi na mupanzi okena kinga kati yo kanti bato na to ba atilo ka poison fongwa masila kaba soko zo kaba ne mema o musika ya yanga to batile poison yanga ni na kati so asali verbe de tu famille bato ba motema pasi na bato ne bato ba lela yanga ni na kuna te mama bacheka poison. OK, merci beaucoup bien kazanga tozana sango ya mawa oya binisa biso na Congo oya binisa biso na BCBG na kombo ya papa na biso Serge Mignon sango na ita moyaki esala ki ondeni bien kazanga en tout cas attends risque c'est katé nzambe no ki souci en tout cas no ki souci no ki passé l'hôpital na mona ki on vient na venu depuis Paris na pese mbote ya venu depuis Belgique pese mbote mauvais tant ayebisi ngai bianka namoni yango bato bapibi yango namoni pa matama ya ese achango na esenga bivie baese baza mafuta zana kota mpo ngai nazala tous les groupes à BCBG na nango napesi ya Roger de combattant mbote napesi mon président Lambert Mouya tonton Steve Roger de combattant je te salue au bois qui s'est mikolo napesi bino mbote parce que ba groupe à BCBG tout Roger de combattant président Lambert Mouya bazawana donc nazala vraiment Christelle Aloko ya yango mes condoléances courage ma chérie tant na okaki yango na koti na chemin de fer na okai pasi na okai ma pasi na moni ba photo avec na biso na ko na Paris papi na bosa ni kombo na ye et na kiti na scène na message scène ya mona message ya suka ya Serge Mignon en tout cas vraiment alelaki aleli na okai pasi na okate via ke na traitement lo pa mutu nyonso ba soupçon ya ki ba kativer de kolo boy na boy moni ba choc wana Pamela sokoza mutu ya mutema te ko supporta ngote nazaki na makolo mibale nazaki na maboko nanga sibitima na komi inapte eza facile te nga nazala ndeko nanga mobali aza cadre na RTNC vraiment na oloba na yo toza na nerf solide soki azalaki na mutema te avant ezalaki facile te ozomona avant ezalaki facile te et plutôt après ezalaki facile te
qui vraiment facilité avant d'ailleurs que bakate le colo qui le moi ma ça tension et comme il a 5 makile kiti bonabo et puis tellement ngale qui na zawana ça très amusante dans le bosan de konanga na on ça les formes de konanga za na donc assez cas la bien et surtout na ka se montant on se kan ba collègue na ba judoka ba mettre judo nyonso tous les judoka oh vraiment ya judoka geda tous les judoka geda en tout cas la bino yango vraiment pour à tout moment denga so la rana papa na biso Gastino en tout cas maître Gastino va mettre tout ya soulé maître Nono et maître César va mettre tout vraiment ya geda ya bino vraiment yango yo et ça le sentiment au moment on s'appelle discussion avec camarades na basket on sentit que muta so laza ko se défouler na groupe na bango msala RTNT aso seka moi mawana ezate pas mais les facilité au moment mutu moi msasa posa mo boye azata moi so ka bengi mo même so moi mutu so benga ba beti ndif mais so ngana na kata chamo na bimambangu oza posa nini on te bien kana ngai opesa nga télécommande ils ont facilité pas mais là nazaki na makolo nanga ozo mona vie akoka ko supporter le koana te akoko supporter ngote en tout cas on a de cœur avec président JB Piana, papa chéri Motopamba, les a facilité que vous ça c'est mignon. On a qui charge avec l'orchestre. Après il y a un abisso papa abisso Titina, les a qui c'est mignon. En tout cas les a facilité. On lit mon épée manakimia ya vraiment on est de cœur avec toi. Zambalola lukelo sika. Ata la table là, ata la table bateau yo MC au 20 nanda kuna yo. Zamba kanchata pona bango. Voilà. Bien kazanga to bani na biso pe déjà ko na suka question na biso ya suka koto chité. Donc endaki no matanga ya président la di esobe o ya kufela ki chef na yo ya groupe na kombo ya Pico. Otala matanga na président esobe comme si azamu to batu neni ko azala malamu na batu akina ba matanga batu yango batu ba ye matanga ne bongo ko. Mais Pamela, matanga za réciproque. Papito lela na ba otozo lela. Ozo mona. Yo kanti lelo ne ba sinoma madame Belleville kune bébé. Pa pese yango na sa ayaka na sentiment te. E bi ke ngape Belleville to na zoka makambo. Fulu ya bato ya ta. Eza mbila telaka partout. Yo mona na makambo bato te. Est-ce que ça ko s'attendre na ya na makambo na yo. Ozo mona. Tozaki na matanga maman Marie Hélène. Ba comédien ko compter misapi Ozo mona. Matanga président ya papa na biso Pico. Ba comédien ba yeme ba yene ba yaka te na matanga ba superstar. Ozo mona. Président Lombe au papa na biso la di esobe en tout cas félicitations parce que kundi na bino na honneur nyonso na honneur nyonso tout et puis merci na ba comédien na ba présence ba comédien o bayaki ko lela ba ko sala matala na te en tout cas ba félicitations na bino ya pas César kaka ke muto mona na kate mukono ozo makambu na ko fini kadati na mutu kutu ya bawo ya bino no yate ya bino tu va melina o batu na ba SB ba kufela ba ndeko sila ya Maman Marie Hélène akufela mwana sila ya lela kana ba ndeko na yo ozomona kabola kama wana batu vesila so yebi ngonga te oyebi mukolo te mukolo ke kwelelo yebi te ozaki na papa tane baninga ba comédie balalisa kayo osola kuna peshanga te mais peshanga yana yo alela no papa ensemble est-ce que yo ozonse ya baninga ba hypocrite yankazanga to komi na biso na suka papa na biso masumu o aza icône na biso ya théâtre to mona kiti na ba TV ndenge message leka ki ba kotela ki na ndaku et pas ba criminel ba criminel au père posanga place kota papa masumu da sa kolbo bo mena attention vraiment na moni vidéo mo batindi na page tela papa masumu ndenga lali aza sérieusement malade mais oui pour déjà na ba ajo donc bino bozo kota na ndaku na yebo ya ko yiba vraiment donc ko ko senga ka tena malembe ke papa epesa biso biloko to na posa biloko opesa ne bino boyo kote na ba arme boyo kote bo na posa président masuma kufa so ki po la ndela ngoma ka banda ba comédien na lobano na lobano so po la ndela ngoma ba tendresse pe ba na kati on a ye biso ba ya gola ba na kati ba ba crime au moins pe bango pe ba participer na crime na ba côté les pas masuba ozanga te ba coupa bozaka na to comme na suka mot de la fin na yo ba to ba retenir mot de la fin na ba to ba retenir boy papa masumu faut fongola miss ba comédien ba pe ka derrière ya passe na yo au mona avant na kana banda ka ba côté la kete ndeni en tout cas pardon ba di kuna pe pe la tomboki bambote na bato nyonso balingako pe le lobi mabe inda to kota te nzambe bambote na nga bato nyonso balingaka nga vraiment na pesi na duchesse Eveline
Tunasi yango wana mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema mama nasi mauvais propre Tito da Costa babi meilleur vie du monde vieux oya kenda 36 ans na kati ya Paris et chauffeur mazana na kati azana balopango na Paris mais chauffeur azana balopango na Paris millionnaire na kini akutolo bate ba fondation va vena ngai Blaise Mokabi yango wana vie abino vanda nini azana na Iton via pe mafuna vie so na sisi na oleka pour déjà bona nena ngeza na maboko no via bata trésor ya bino yango wana vraiment et merci na Jenny le Aquarium makilo ya Congo du Fabele jana banaka ya motema Rodrigue bangala na Italie et merci beaucoup na ba immense tout ba sepela nanga et merci na ba immense tout oyo bazwa ki encouragement ya ko encourager nga na momo na to de kanango ya pasi merci na ba o ba benga ngata na appel normal pour ba encourager nga mona suka zana kimia nzambe pesa kanzamba zwaka et sombelo likambo en tout cas merci beaucoup na ozela kala patron na promettre un téléphone na zozela maman malamu na zozela kaka na kata sana bye yanga merci beaucoup to comme na sous émission na biso bo liker bo s'abonner bo partager vraiment et que ça la biso bien ba commentaire na bino na pe bo commentaire na ça la biso bien pour to améliorer que ça la bino musala kitoko merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé c'est la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris Natacha Gola la patronne je te salue aussi papa sans mon le nécessaire maman Gina Mabia la meilleure V la maman chérie à moi c'est meilleure V maman Germaine na Katia Paris maman Germaine Makie c'est Bambo Teno Ebele Nicole Makalou moi c'est un bébé Gilles Kapendana Gilles Frida Koni ka père double na mère double na Katia Bruxelles wana Bambo Teno Ebele en tout cas so bomoni biso na bilili eza grâce à caméraman na biso Enoch Luzolo papa na Victoria moi na star aza star to samsala kande to yokanaki merci beaucoup à la prochaine bye